ndenge mutu moko akabaki libota na yo po bino bolela ndenge pe Yesu Kristo aye koluka kaka yo na nzela na yo po libota no mobimbe bika. Yesu Kristo apesinga manda po na problème na yo. Yesu Kristo apesinga manda po na likambu na yo o ezotungisa yo. Lokola mutu moko na libota no azalaki antenne po na koteka libota na yo. Po lelo bokoma na ba situation difficile oyo. Ozo sambela mezo sila tezo ko se multiplier. Yesu Kristo apesinga manda ko hésiter te benga. C'est je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Na lingine isa mutu moko na pokwa ya lelo destiné na yo eza mokolo na yo. Ndenge toza biso nyonso awa destiné na biso eza mokolo na biso. Nzambe azoloba na Jérémie avant yobotama nga Nzambe si nayebaki yo. Nalingi mutu moko akomprendre nanu kutu natie yo na kati ya libuma mama na yo te. Nga Nzambe si naponaki yo. Ozo comprendre te destiné na biso ezalaka mokolo na biso. Nzambe ayebaka moko na moko na makambo kosalela ye kati na mokili oyo nanu kutu yo botami te. Nanu kutu oza na libuma mama na yo te. Mais Nzambe si ayebaki yo. Yango kelebe Yesu adande kola bolingo azolinga yo kaka na ndenge yozali nini ozaleli. Parfois na malade Yesu alingi yo kaka na maladi wana. Parfois na bitumba Yesu alingi yo kaka na bitumba wana. Parfois na ba problème Yesu alingi yo kaka kati na ba problème wana. Alobi nanu yo botami te. Nanu kuto salami na liboma mama na yo te. Nga Nzambe esi na ponaki yo. Okozala kosali na nga na mokili mobimba. Kosalela Nzambe eza kaka te koto azala pasteur. Eza kaka te koto azala docteur. Eza kaka te koto azala archibishop. Kosalela Nzambe mutu nyonso atoza moyembi atoza pasteur atoza mondimi esengeli ozala évangéliste. Mokolo moko Yesu atelemi alobi nzete oyo ezangi mbuma bakokata yango bakoka yango na moto. Neti lelo bato bayebaka ntina nango te. Elingi koloba boye yo ndimeli Yesu Kristo eza na mutu oyo ateyaki yo kobongola motema. Yo mpe na tour na yo esengeli oteya mpe mutu asala nini abongola motema. Po yo oza mbuma oyo botamaki na nzete. Mbuma nyonso esalaka nini ebotaka mpe nzete. Donc yo mbuma okomi nzete. Nzete wana mpe kosala nini obota mbuma. Banda yo ndimela Yesu bato bombe yo sote po babongola motema po babika.
jugement moko mpe kokase wana tozalaka egoïste te na makambo na nzambe. Soko ondimeli nzambe na bomoi na yo, luka mpe na tour na yo ata mutu moko. Eza na banzeta manga mosusu komona chaque saison yango ekotala nango kaka te nguma. Nzete na biso vitamine eza te to ndenge nini yango ekotala nango kaka te nguma. Omona nzete avoka ekoti nango kaka nguma moko. Omona nzete avoka mosusu ekotala nango te kaka makasi ezokweyaka. Omona nzete manga mosusu ekotala nango te kaka makasi eza nini ekweyaka. Ozala nzete wana te, zala nzete oyo eza na nini na mbuma. Alleluya. Mbuma wana yango eza évangile. Awa nzambe alobi na biso alobi nanu yo botami te, nanu nasali yo na libuma mama na yo te, nga nzambe esi nayebaki yo mpe naponaki yo. Bien-aimé, ozolela nini na destine na biso epa na nzambe atindaki biso tomona bapasi te, atindaki biso tokutana na babitumba te, atindaki biso tokutana na baproblème na vie na biso te. Biso moko nde etangoleli na biso, evangeleli na biso, bikotakota na biso, bilandalanda na biso nde ezosala te destine oyo nzambe atindaki yo na mokili ekokisama te mpo na yo. Alleluya. Yalobi aza nzambe ya koponapona te, baoyo babonga baoyo babonga te jamais. Alleluya. Le progrès na yo mokristo talaka kesi kosalaki nini opepisanaki na nzambe. Luka bongisa esika wana, bongisa na nzambe esika oyo osalaki nini opepisanaki na ye. Pwete sekret ya mokristo, sekret ya délivrance eza kaka na nzela moko ya repentance. Eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka lisumu. Eloko ezongisi moto bolingo na nzambe eza kaka repentance. Soko liboka bona na nzambe potie na kolia masumu lokola na nguba, soko libozongisa bolingo na nzambe na place ya kokota na masumu banda kosala nini kokima masumu. Wana bolingo na nzambe ekozonga kati na bomoi na yo. Alleluya. Yeba mokristo jijima ya bato esi bayebaki nzambe bazonga na masumu, na baoyo bayebi nzambe te ekozala différent. Oyo oyebaki na place ozala nzete oyo ekobota mbuma, moto mosusu mpe abongwana na nzela na yo, me yo moko okomi nzete ezanga mbuma ozongi na nini na masumu. Alleluya. Totangi totobanda témoignage na biso, totangi na Exode chapitre 20 komaka ba verset okotanga na ndako. Exode chapitre 20 verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui finit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssaient. Amen. Nzamba lobi boyo kabana nanga nazotela bino mobeko bomeka mukolo bako te kosalela banzamba bite baimage bozwango na place na nzambe bokoki kozala na nzambe mosusu te liboso na bino ozwa foto ya paster oyo bandota na kati ya motema na yo nzambe apekisi yango. Alleluya. Ozwa mai oyo bandota na kantine olobi mai oyo na te oyo naokesokola mpona benga na milimo mabe ese bandoki basukolaka te. Naozwa mungwa natia na mai nakwaka na ndako bandoki bakima ese bandoki baliaka mungwa te basimba ya mungwa te. Naozwa mafuta napakola na nzoto mpona leka na kobika ese bandoki baliaka kuiza olive te. Ntango bosalela biloko wana nyonso yeba mpenza nakopinir yo kobanda na yo kino na génération na yo bokozwa etumbu. Bokozwa etumbu pote epekisami liboso na nzambe tokomisa paster lokola nzambe na yo. Jamais. Na kati esika oyo mutu aza likolo koleka bato nyonso ezali nani? Yesu Kristo. Meme paster aye koluka lobiko lokola yo ye koluka lobiko. Meme paster aye koluka mapamboli lokola yo ye koluka nini? Mapamboli. Nzambe aponi moko kati na biso oyo ezali mosali oyo azoteya bino. Nzambe atie baloba kati na ye, nzambe atie nguya kati na ye, ezanga te mutu nabikisaka, eza Yesu Kristo asalaka nini? Abikisaka. Me tokoma koadorena te, tokoma kokumisaka te. Comment la naza gravité pour les pasteurs ne sont non. Sauf comme l'église. Bandit, comment la pasteur le corps ensemble. Il y a des pasteurs voilà zandoki. Anza okitise. Atomina bandit wana. Comment le corps nani. Ensemble. Il faut adorer les saints comme les anani. Yesu Kristo. Mwenda bondi na lokumu ozwate ofota Yesu Kristo oketa mona mi olobi na te ofota Yesu Kristo na mi nani ebiso wana Yesu Kristo
Yesu akabiso na kondate. Yesu c'est quoi kana? Si mamikolo misato. Tozana yesu na nzoto te. Tozana ye na molimo. Epai ya bato basali nini? Kandimeli ye. Yango moni yesu azoteya. Mama moko aye alobi mote. Wewe sentiment nini mama anazwaki? Alobi mote. Esengo na mama oyo apesa yo libeli. Esengo na mama oyo amemona libumu pendant 9 mois. Eswedi esengo ni mama na yo kaka asepela na mateya. Akumisa Yesu. Ezo kumisa muzana na meza mabe. Alléluia. Nengana ebiso eza mabe. Kumisa ne Yesu Kristo. Olinova eza emunga moja mozali na Nzambe te bienvenida ya Yesu Kristo. Biso nyonso ezekeli tokumisa ezekeli tobetela maboko kaka Yesu Kristo na nzela na liloba. Mabobi esengola mama pesa olibeli esengola mama amela yo nefu mwana libumu. Yesu atandi alobi yango te esengo na moto na Nzambe andimi yango pasale nini asale yango sima umika na loboko ese yo sale na kalimo na Nzambe tobete Yesu Kristo. Na nikina lobela si mangoka. Alléluia. Ngomba ya mandingi. Eloko oyo efungoli bana Nzambe bele misu esalisi monde entier bateba po ete eza na bato ebele bauta bamboka bapaya baoyaka bake ngomba mandenge. Bien-aimé Église, biso nyonso toyebi Ephésiens elobi na biso Église ezali nzoto ya nani? Ya Yesu Kristo. Alléluia. Église eza nzoto ya Yesu Kristo. Na likolo wana distraction zwa papier na pipi. Mutu nyonso pesala nini? Vanda. Ekomi tako oyoka nyuma na Nzambe. Mutu na mutu akoya aye leta azuki tsabandi. Ngomba ya mandengenge. Bakristo bana bososoli te. Yango bakristo ebele bazolela. Bakebi ekoto ya tei. Bakebi ekoto ya tei. Aza esika fixe oyo oki kotelema te. Ebele bakristo bavina bango ekangani. Bavina bango ebebi. Ezaka mpona kozanga koyeba. Bien-aimé Yesu Kristo azalaka na condition kaka moko tambola na kobanga ye esili. Alléluia. Azalaka na condition mosusu te. Église nyonso oyo moni baosalela pratique eza lisusu Nzambe te. Église wana esi ebima libanda. Alléluia. Amen. Ngomba ya mandenge. Ya biboso zobi kiregistre. Eloko nini babengi mandenge. D'abord, ngomba ya mandenge. Mandenge elingi kolakisa eza kombo yelima. Mandengende oyo yokaka eza kombo yelima. Oya dirijaka banda mitende place kabwani na kasangulu tini na maya pinji na kana. Okomona apre kana eza lelima mosusu wana ngobina. Batu bavoyaja banzela mai bayebi makambo oyo.
alors elima wana ya mangengenge azalaka ye moko te baza belima ebele me yenge chef na bango na resort wana. Chaque midi bakazaki kobima likolo ya ngomba wana bavandi bazoyetola mobi epui baosala bareunion ndenge nini bakodétruire monde. Efe ya bakristo bazali kokende koluka nzambe na bazamba likolo ya bangomba. Ntango bazomata baomata na kondima nyonso lokola ngomba telema molai baokota nzamba baokata banzete baomata na banzete wana. Etse ya bapriere likolo ya ngomba wana basali te badeloge esprit wana likolo ya ngomba. Esprit wana moya vanda biso likolo ya ngomba wana eza te bakomi kokima. Réunion ekoti na kati ya monde ya ténèbre. Bien-aimé yokala ye biso lokomo omoni monde ya ténèbre ezalaka nango makasi te me ezalaka nde malili. Yo leki meme na Satan makasi. Alléluia. Quand Yesu alobi nini na Luc chapitre 10 verset 17 à 19 alobi napesi bino bokonzi ya kotambola likolo ya basope ya koleka banyoka na toute domination ya ténèbre. To soki nyonso obi na toute domination ya ténèbre meme Satana yo leki na nini na makasi. Bakristo bakimaka bandoki oyo babangaka banganga banani bana Yesu Kristo te kati kwa yo oza na Yesu Kristo bandoki banganga mpo basala nini bakima yo. Na kati ya ngomba wana mabondeli ekoti miliko wana mabe akimi ndenge ekoti na monde ya ténèbre. Ntango reyo ekoti mbala moko Marie Maïgwele wana azali premier semaine oyo adirijaka bibale nyonso ya monde entier. Bamonde ya ténèbre ezebele me na kati ya bamonde ya baténèbre prison nango eza na se ya mai. Se ya mai yango nde babengi monde astral. Awa toolobela voyage astral te po voyage astral te ezali me tozolobela monde astral. Alléluia. Ngende koti na kati ya monde ya ténèbre na monde astral. Natali balobi ndenge nini tokodétruire vie ya bakristo oyo oyosambela esika biso tosika. Babandi koluka Marie Maïgwele atali asiki alobi non nazwi ndenge méthode tokokanga bango. Alléluia. Alobi bakristo wana bazoya kosambela me tala ndenge bakotaka na zamba mpona oluka banzete bamata nango. Tozokolisa bango kaka apartir ya banzete wana bake koluka papa moko oyo azalaki charlatan akufa panda siècle na cimetière ya kambakamba na Kisangani. Bato batela Kisangani bayebi cimetière ya kambakamba bakekolamusa papa wana oyo aza membre ya monde astral
abimisie babengi aye na réunion ebisie tozo biso na mokili okende mission ke nango topeso banyoka ebele na banyoka oyo okotransforme yango banzete ntango bakristo bakobanda koya kosambela oye bakota na zamba bakata nzete bakuta banzete bele nyonso sala tekela babango na moeshe mutu nyonso oyo akosomba nzete wana soki asimbi na maboko nyoka wana ebeta ye kashe 166 komsa ntango boke kosambela mabondeli wana tokosola na bademo ya pesi bakanga mabondeli wana esala nini ekekana te papa wana ya bimi na sangonga akomi kotransforme na 3 personnes okomoni kotoka bamoko ya mokolo obusani omoni mama moko obusani omoni jeune garçon moko le même papa nazoki se transforme bakristo babandi koya kosambela liboso bakristo to baosambela soki bakiti bade kobwakala bango banzete wana amen me bakristo bakomi kokende kosambela soki akomi wana na pesa koteke ekobuka nzete amoni na nzete baosala nini baoteka abimisi mbongo asala nini asombi azwi nzete wana amati nango na ngomba ntango azwi nzete wana amati nango azwi deyeka 666 ntango apesambela wana mabondeli eza bloke poete Romains chapitre 3 verset 23 Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si ka olo masumu eza Saint-Esprit ezalaka poete Yesu Kristo ye wana molimo mosantu toza nde lisusu na nzoto te toza na ye na molimo ntango bazosomba baoke kosambela soki basilisi kosambela liboso azalaki omona bakiti babwaki nzete mutu na mutu nzete oyo mpe eti ekashe esengeli ekele mpe kobebisa bato mosusu na kati ya libota na ye okoyoka mutu alobi nakobwaka ngo te nabombi elembo ya mandenge te na kati ya ndako na ngai aleluya mutu ye wana na nzete na ye mutu wana na nzete na ye tina kati ya ndako na ye me liboso ote kokatu bande kobwa me tuko lokola ekoti molimo mabe na kati eza nzete te eza nyoka ngana bakona kobwaka ngo te ifona kende kobomba elembo ya mandengenge na kati ya ndako na nga yebisaka mokristo mutu esengeli abomba elembo na Yesu Kristo na motema na ye to abomba elembo ya nini ya mandengenge tuna mulinga za pembeni esengeli kobomba elembo ya Yesu na motema to kobomba elembo ya mandengenge tabeteli Yesu Kristo maboko tango alana ngoma ndako soki lopango akotaki bazalaka balokataire ebele balokataire nyonso wana kasha 166 soki na ndako avandi bazalaka 10 personnes à cause ya nzete wana tous les 10 personnes wana kashe ya 666 mpona mutu moko amemi libota nyonso na kati ya prison satanike mpona mutu moko abebisi libota mobimba lokola otie mpe nzete wana na elikya nzambe mpe alakeli yo mabe kobanda na yo bana na yo bana babana na yo bakoko na yo bakokololo na yo nzambe alakeli bango mabe génération à génération eza na bato ebele lelo vi na bango ekoma na kolela bakenda mabala mabala ekufa
basi kitoko mabale yaka te mibali bataki basilisi baklase misale yaka te basi babali mabote yaka te bien-aimé nani oyo aza auteur na kati ya libota na yo likolo ya binadamu likolo ya bikotakota likolo ya bisimbasimba okotisa nini na kati ya bomoi na yo okotisa nini na kati ya libota na yo olobi nga na bombi elembo ya mangengenge na kobwaka yango te okombi elembo lima okombi elembo lima na kati ya ndako na yo ote Yesu Kristo wapi po ete aza nzambe azuwa alingaka te basangisa ye na banzambe mosusu molobi nga na obwaka elembo mangengenge te na bombe yango na ndako na nga eyazosona na probleme na ye asimbisi eta mangengenge elembo mangengenge kanisa nga na ngoba na mataki nani ayebisi yo likolo ya ngomba mangengenge wana okomona eglise ya kato bake kotonga siège na bango likolo wana alleluya alleluya kato naoloba katolike bake kotonga ndako na bango wapi likolo wana na kati ya ngomba wana okende kokuta baprofete bazotalisa bato makambo na maboko tala fami na yo tala fami ya botata na yo tala fami ya bandeko na kaka likolo wapi ya ngomba likolo ya ngomba wana ote koza mpe pasi mosusu na zemi kuna likolo ya ngomba wana bafo profete bazokufa kaka likolo ya ngomba wana alleluya mais Yesu alobi soko ozala likambo kota na chambre na yo kanga porte ya chambre sambela ana alukaki nzambe po apesa Samuel likolo ya ngomba po akende koluka na kati eglise yo na ngomba ozokende osala Yesu Kristo aza nzambe soki Satana ayaki komeka ye pendant 40 jours 40 nuits amekaki ye wapi likolo nazoyoka oke Satan ayaki komeka Yesu Kristo ayaki komeka ye wapi likolo tuna molinga na ngombo okenda lokali église kutu eza pembeni oyaka 18h loka église kutu eza pembeni oyaka 18h me ngomba okenda koluka loka Yesu azawa natambulaka na obanga ye bien-aimé likolo ya ngomba makambo nyonso ya mabe ya diable a cause ya kodétruire vie ya bana na nzambe diable amultiplie likolo ya ngomba wana baprofete ya bamazisien bazoloba makambo bato lolenge na balolenge alleluya bato batulinga bongo luzizila luzizila eza liesi de betrayal alleluya memi bakristo baokesambela memi bamisise baokesambela baokesambela wana nyonso eza kontrole na demo ya mangengenge kwenda bandi bandama ya pindi tikana reso nyonso ya kishasa boye eza endima wana mangengenge bato balobe bongo badara eza ka ya force amienne na ntango ya kala ya ex-phase eza bongo ebima te me eza kontrole na mangengenge eza na bapaster ebele oyo bakokotisa bakristo lifelo
pasteur ozalaki esika osambela te soki oza esika osambela atokuti mabe moko eza wana sambela nzambe asala nini adetruire mabe wana. Alleluya. Oza pasteur ozalaka esika osambela bayotoma bapesha esika okobokanga bakolo esika na bandoki wapi nzambe oyo ye nango esika wana yokanisi mpo kanye bandimi ifopesa baprofesia lokuta ifotinda batuswaka mai kende soba ifotinda batuswaka bele lobela makambo no yesu ana kati ya bapratike ke tambola kaka na kobanga nzambe yelebe sekeza moko kati na mokristo tambola na kobanga nzambe sala makambo nzambe asalaka nini alingaka ozoluka nini mbongo yesu alakisaka za nzambe azwi atindi Pierre aobi tokofuta mpako na mbongo eza na saki te naolakisa bango ke mbongo omukepananga kende peshe misi Pierre a péché amefungola mbisi wana muno afungoli muno abimisi mbongo na munoko ya mbisi aobi tokofuta mpako. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Yesu tangaye tina ya prophétie zalaki lisusu te. Yango na plupart ya ba prophétie eza ya lokuta. Ya bien ekomi atakisi te. Ba prophétie ya bien ekomi na 5%. Ya ba prophétie ya bakisi ekomi na 60%. Ba prophétie ya lokuta eza 25%. Alléluia. Amen. Prophétie rataka. Mais ndoto rataka. Nzambe alobaka na bandoto. Soko sambelaka nzambe. Nzambe wanda kolakisa makambo na bandoto. Kolanda na yo te. Obandoza matoi. Nzambe alakisi nga. Yoko yefolaka na yo. Nzambe alakisi nga. Yefofile chante. Nzambe bien-aimé, nzambe alobaka na bandoto. Kolonga baprophétie te batandi likolo bangonga banda balobela yo makambo ti lelo eloko nini ekosala mpina yo. Mokonzi utalibisa bakota na nzelako loba prophète bandolobelanga makambo eloko nini echanga na vie na ngai. Nzambe alobi na Jérémie 33:3 alobi sambelanga na kolemba te nga nzambe na komonisa yo basekele ya minene oyo esala nini ebomama. Yo kaka na posa balobela yo te nzambe mpo okolobela yo priere eza lisolo moto na nani na nzambe. Okenda ngomba kosala nini? Okenda koluka nini na ngomba? Bapasero bazangi Yesu Kristo. O Saint-Esprit atilisaka bango te. Bango nde bamemaka bandimi na bango na bangomba. Oza mokristo. Mokristo ezebela bonga elembo na Yesu Kristo na motema na ye. Elembo ya Yesu Kristo eza elembo ya vie ya sanctification. Na place okotana na sumu obandi kosala nini kokima na sumu. Me yo te likolo ngomba osomi nzete ope nzete wana eza nyoka kaka mbongo na yo moko epeso opesha 66. Osimiso kiti olobi oyo na obwaka ngo te na okebomba elembo mangengenge na ndako na nga okebomba elembo ya elima na ndako na yo. Mukomusu pasteur ome mokuna tume pasteur ngoka ngona na ngopesa tamboka mangengenge église wana o bateko renforcer bato na bango
Bangote bapesa ngoma na ngoma nini ya mangenge koma sirena chakatoni wana passer oyo kapeso miteleza tebandinge boyebite to matako bingomba mangenge modimino so bongisa 5-3 francs au somba zeke bongisa 10 000 ya transport to ozokumba bana nzambe. Est-ce l'église na yo masomo nini pasteur osalaka po nzanga zanga kobikisa bato na kati église soko wani pasteur akomeli tena ba mafuta akomeli tena ba zelo akomeli tena ba mai yeba ke pasteur wana azaka na deja nzambe na kati ya bango na ye wetezana sei kongo likolo na kombo nyonso milimo nyonso sengele tosa eza kaka kombo ya nani ya Yesu Kristo. Aza na mai te, aza na mafuta te, aza na mungwa te, aza na nzete te, aza beloko moko te. Yondima kaka tembolo na kobanga ye bongolo kosala nini okopika. Ndeko moko benganga na poto nza papa mole na otanga kombo na yesu alobi papa chaque fin du mois atekelanga molangi ya jus ya opi atekelanga mo $300 alansinga alobi chaque fin du mois atekelanga molangi ya huile d'olive ya mokuso ozomona oyo atekelanga mo $200 naraka kana ba photo na mukana ba photo koma kolejera nakangana libo obi mukona okata na okufa lebise na biso mutu ayebisio okufa liboso na ye. Haleluya, nalobi kata ba photo wana papa soki na kati na okufa lobi na yebisio même oto zaki photo ya Yesu Kristo ngene biso kata ko eza na ngo Yesu mama to yo bandoki yo bakwatelo maladi obibi mapona libo sikoyo na nzela bandoki wana oketukola bisuka na nzambe o nzambe apekisi na Exode 20 verset 1 alotela nzambe azuwa alinga te basangisela banzambe mosusu kosalela ni image ya motu ni ekeko ni mai ni mafuta ni nzete nini yo kosalela ngo me nzambe abaselo piniso likola piniso bandoki basala nini bapesa yo ifoma wana nzambe esupekita po toza na kati ya grâce soko ndimisala nini kaka mamwa kati bafoto elongwe baji wana eza ko yango ali keso bango epapa bayebisanga soki na sopi te ejo limoyi pasi abi mama yo oyele susu wana te ozobalobela na kila na Yesu sopa ji wana sopa wili wana nani ebiso jebikisa ete bandoki bamelaka ji te banganga bamelaka ji te ngakutu tangu nazanganga nini jibo ya top limaka bela kitoko si festival ome na lokazi mais tangu watu wapesa bato na jipo babika na lobiko o muzoba est-ce seno yo jibo wapesa yo okanise na jibo yo kanisa mai o wapesa yo okanise na mai o yo kanisa yo kanisa na tous les cimetières à tous sa photo samena lobi to zonge na loto kota so na profond na chaque cimetière ezalaka na bamitala kamo na lobabe akikalu ezalaka minene awa ebususu église ekoza moke na monene ezana bamatusu lokwa molingulu
sacrifier bango. Libota mibale yokanite. Quel contrat de deux familles, il y a des moments dans le cimetière. Avec la bango bamaka. A récupérer la douane à Babouni. A côté Moutouana Nicolas Moutana Kawan. Tant qu'on a fait, Moutouana Kola côté composé. Na sewana ngamati moko munene pesa wana. Tant Moutouana décomposé, mai wana nyonso esani. Ekita na ngamati wana. Tant kokita, bamai wana. Opesa lo ba musicien, oke kosukola so ba bimina ta concert, omo na succès ya makasi. Opesa lo ba pasteur, oke pesa ba bimina l'église, po basala nini, ba keta na ba mai ba sukola. Memi banganga, opesa lo bango, soki mutale ye ko kanibal, ba pesa mai ba ko bite lo sukola bibali ba onandai. Alléluia. Bien-aimé. Quand l'église ne pouvait pas. Otake dika na nini? Otake dike pa na nani? Otake na Jérémie chapitre 17 verset 5. Jérémie chapitre 17 verset 5. Ainsi parlait l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confiait dans l'homme. Alléluia. Zambobi ala kila mamabe, muto azote mikanamo. Yo peloke osambila. Omo la pele loko pasteur hope sanara sale ana mo biblique. Eza pena bontokiemo na nabuni. Pero kola tinjo mabini. Oeba pasteur combien oto anopesa biloko na kata na monda tele. Antini pena bandina, mko so kamera mpona no bana sambile na mo. Bandina batela zuma pena mapanga na mo baena ngo. Bamonda sambeli. Oka ngeki pele betwa ni nyoso batanupangu wana amenya ngona kata monda tele. Okomana bapesi lo bénédiction moko satanique ya muke. Nitola komoni mwa sengo. Mwa mboke komo monana. Mwa libana moko salami parapre. Vina bino yeko kite. Obi ya komela. Eza na bapaster ya banganga ya kisi bazali. Eza pe na banganga kisi pe basenini. Bazali. Koma Yesu Kristo kiti sakana condition ke. Onso mafuta. Osa mai, osa munga, osa sapinzeke, osa bo. Ndiye, komba na Yesu Kristo naka kayo ndima. Jambo na kubanga jambo kusala nini? Okopita. Takuwa otinga na praktike. Yeba ke bondo teze sikawana. Sala nini? Tuma. Alléluia. Mai nini bapesa yo. Kaka la mai wana. Bonsa tofe la note d'incartation à taille wana. Ezoko mabaji. Alléluia. Les gens ont changé le système. Bapesa misu bapesa koma yo moko ya kano. Ebita moko ya kano welo kote nika. Tete suma mo. Alléluia. Banda progresa bango. Banda bakamisu suto. Boya ko pesa bino ko ka national system. Yo ko ya kana. Ta ko ye na mai na yo. O ye na ji na yo. O pesi ta no si mango. Ana ko ni na mis. A kopi sango ko ya ki no na mis. O ya yo ya bien. Ili mo abe mo ni ango. O ya bi pe masali ni a ko ti tat. Alléluia. Alléluia. Mai nini bapesa yo mela. Jini nini bapesa yo mela. Mafuta nini bapesa yo pakola. Likambuno ole se multiplier na pasi na pasi na pasi. Opipa kozomona oye zanga mutu opipa na mokili. Ube zanga te. Nanzela pasteur esi ateka yo. Nanzela ndako na moko kote si ateka yo. Yo ko tangolo
panda eloko nini opendaki kotika so pesa pasteur mabele ya lupango lobi na ndenge ezwa mabele wana. Alléluia. Alléluia. Oya na mabele ekosambela yango lobi okekaka bino nyonso na lupango boketikala Yesu abikisaka na mabele te le seul nom oyo ebikisaka yakomba Yesu Kristo lelo ntongo yawa ata bamelaki mpi na yo oyeka moto baosanza yo mokolo nyasa oyo yo nyonso bayise zozonga soki ayekeza yo kelekele kozanga mene motorite oyozala bamane kokisa na bongo Alléluia. Alléluia. Eloko nini oyo basengo na pasteur wana nganga yaka nango zwa mabele yaka nango nani eyebisio bandoki basala bareunion wapi na mabele te. Alléluia. Alléluia. Yokala ebisalo papa otelemi ofanda tozalaki okomona joueur moko aye kozakisa asala site ekipe moko asombaye amati moko azanga kote totinda ye ke tozala biso mabele ya kati ya lupango na bino ntango koya na mabele wana tozali travail totali na lupango wana nani aletwali koleka bato nyonso nani oyo mikolo ezoya aussi bango ebele to ozali bana te soki omoni tokekipeleka moto wana topesi ye sukse te mwa tomoka moto wa motu pasi akweya kofi bien-aimé banganga wana baza mpe na kati ya baeglise baza tinda zwa mabele zala mayele loba Yesu Kristo abikisaka na mabele nazoyoka yo te loba Yesu Kristo abikisaka na mabele soko moni kaka ndeko lobe pasteur ondoki sala nini bima. Alléluia. Alléluia. Yela biso mabele wana oye na mabele wana tokokala na lopango na bino nani oyo makambo minene ezolinga esalamela ye nani oyo azolinga atongama tokoluka parti ya mabele yo memeli biso pa omepe biso makambo esimbi oke makambo esimbi efuluki biso esi torekipere nsima mikolo moto alinga ekobongisa pami akendaka ta seni likolo ya mabele likolo ya mabele likolo ya mabele eloko na yo nyonso oyo bapesa na bandako ya banganga oyo bandoki bazwa na pokwa lelo esika ezali ekomaka te motu nyonso ozwaki yango azwa paralize omete telema likolo na pratique séminaire oyo tokolakisa yo bafaux église bafaux pasteur tokolakisa bango na se eza esutango koboma bango te eloko batebele bazolela bavivre bango ezobeba bikotakota nini okenda basenga yo nini eloko nini basenga yo mema eloko nini basenga yo mema omema nini bapesa yo nini nai nini okenda kosukola mafuta nini okenda kopakola oyebeni batebele bateka mabota na bango naye bateka bango bakatekanga na lipesa pesa na bizwa zwa eloko ya motu ya moto ezengeli azwa na vi na ye eza ka Yesu Kristo
batiki moko te yaka na mai yo pe mbangu yo wana na mai toka sema kwa ngani kosamela aomona wana banani o kananga lokuta kopeta tele vocation asi espérer abo tisi na kati kende ko so paranda yo ye na mai wana choa nda okeke kwa na bana na yo nyonso bana basilisi baklasi misale yaka bana basa kitoko mabali mabale yaka Yesu anawapatiki Yesu eza soko ndio kobina Yesu eza kakatambola na kobanga Yesu kwete repentance ya ngole eza mama ya délivrance Nzambe nalo bikisa mutu pekati na masumu et Seigneur se repentir kwa kosomisa bolingo na Nzambe tango kosomisa bolingo na Nzambe Yesu Kristo ta lumière akokota kati na yo molini nyonso ekangale kosala nini ekotika yo eloni ekangani lelo etika obalena na miata nyonso ekangale etikama Alléluia. Vous m'assez ma bonne aussi. Et deux pour les panzans. Nos panzans. Na tambu saki momo nanga. Na makambo mabe oye sepe saki yote. Yoke langa mawa. Limpi sanga. Limpi sabana nanga. Limpi sabande konanga. Na kende ko simba bisimba simba. Mutu nyonso babolongo na se. Kotala pantalon la tipi. Kotala yango la tipi. Bible lobi tout genou. Oye kofuka melazande kosala nini. Ekopika. Efraim mabolongo na se. Toke bisoso mabolongo na se. Papa mabolongo na se. Toke na kole. Vanda na se. Fuka mabolongo na se. Zamba yoke la yomba wa. Alongo la masumu la biso. Alléluia. Kende kolele pana zambe. Zambe na eli boso na yo. Nakoki te nazali kotola masumu. Yokelanga mawalimbisa masumu na ngai. Kozangelanga mabe na nga te. Kanisa makila na Yesu Kristo. Oyo sopaki na ngomba Golgotha. Limbisanga papa. Nazali nani liboso na yo. Aza kotomate koleka bato nyonso mabe yokelanga mawa limbisanga Nzambe natambolaki na ignorance na bongo nanga nayoki liloba na yo papa nazongiselike nanga mokima pa na yo yokelanga mawa nazali mwana nabungaki nzela limbisa masumu nanga papa
Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est un homme à sa monde à terre. Quand vous opérez la bonne autorité, vous avez Jésus-Christ. Na sendi makila na yo. Euta na lona. Esopana. Eta monde la séparation. Atengana bando kalibota nanga. Makila na yo Yesu. Eta monde la séparation. Atengana bando kakate nanga. Makila na yo Yesu Kristo. Eta monde la séparation. Atengana manda bolini. Ndokinyoso. Oya contre la kavina. Na kamera caché na bango. Na kitalatala na bango. Na santelite na bango. Ata batela biso bantene. Bango na biso te. Bango na makina na yo. Oya te monte la séparation. Entre yana bango. Entre biso na bango. Makina na yo. Esopana. Eta barrière. Liposo banguna na biso. Olode. Banda kosambe la makina fotopana. Ozo sambe la makina Yesu Kristo no sopana. Mata. Ozo sambela. Obranda tetele masambela. Ozo senga makina. Makina na Yesu Kristo. Ebanda kosopana. Eta modelo séparation. Oh, nyonso lukakayo. Oh, nyonso lukakalibo karayo. Amen na yo te. Amen na makina na Yesu. Oye bombiyo. Oye zipiyo. Oye zipiyo bakarayo. Ozo sambela. Ozo bondela. Yesu Kristo alodete komongisela biso esika. Akotika biso bana betikete. Akotindela biso nguya molimo mosana. Yango nde kozala mosungi kati na biso. Banda kobelela nguya na Nzambe. Ekitaka na moto. Ekita na moto na bomoi na yo. Ekita na moto na libota na yo. Esika nyonso bamelafi na yo. Bayoka moto molimo sato basanza yo. Alléluia. Maboko likolo. Rozoya mbanguya molimo mosana. Rozoya mbanguya molimo mosana. Rozobelela molimo mosana. Na makasi na biso tokokotate. Tobeleli molimo mosana. Molimo na Nzambe. Ekita kati na biso. Tobeleli yo. Kitosala. Molimo na Nzambe. Kitosala. Kitana poto alelo. Kota kati na biso. Banda kotango na biso. Sala misala kati na biso. Na makasi na biso. Kototika la kotokate. Belela
belela molimo na Nzambe, ekita lelo, ekita lelo, ekita lelo, ekita lelo, ekita lelo, molimo na Nzambe, ekita kati na bomoi na yo, ekita kati na bomoi na yo, molimo na Nzambe, kita lelo, kita kati na biso, tobeleli yo, kitosala, kitokangola, kitosala, olode, sama boko likolo. Jésus-Christ, nasengi martono ya justice, oyo ekukaki Jéricho, oyo ekukaki prison bakangaki Paul na Silas, nasengi marto na yo ebanda kobeta ndoki nyonso oyo atikaka vi na nga te, oyo atikaka vi ya libota na nga te, matondo ya justice ebeta ye, matondo ya justice ekuka bokela bandoki ya libota, ekuka bapuso bandoki ya libota, na kombo na Yesu Kristo ozosambela ozobuka maka na kombo na Yesu, nabeli mato ya justice, nasengi mato ya justice, ekite bandobeta, ekite bandobuka, ekite bandobeta, ozosambela ozobeta, ozosambela ozobuka, maka Jésus-Christ, prison nyonso, oya bandoki ya libota, oya bandoki ya quartier, ezala ya bamonde ya ténèbre, esika bakangaki biso, soki bakangaki biso, ezalaki kala, na pokwa ya lelo, ngana libota na nga, tozopima na prison bandoki, tozopima na prison ténèbre, na kombo na Yesu Kristo, ozosambela ozopima na libota na yo, ozomondela bandi kopima, ezala prison malade, ozopima, ezala prison ya kufa, ozopima, ezala prison pauvreté, ozopima, ozosambela, maka, ozosambela ozopima,
Jésus-Christ, bilamba nyonso. Oyo prière ya délivrance et déclaration. Nata maboko likolo. Maboko eza mopanga. Oyo monde aboli ebanga. Jésus-Christ, bilamba nyonso. Oyo monde aboli. Balati sanga. Balati sanga bota nanga. Balati sanga nanga. Soki kolakaki. Ezalaki kala. Ezalaki kala. Na kutu ya lelo. Elamba nyonso. Oyo eza na kombo. Eza na kombo ya selida. Eza na kombo ya menopause. Eza na kombo mari de nuit. Eza na kombo femme de nuit. Eza na kombo pauvreté. Eza na kombo échec. Eza na kombo ya kufa. Elamba nyonso. Oyo monde bolimo. Balakisa bana nanga. Balakisa baboti nanga. Balakisa na bongo nanga. Soki tolakaki. Ezalaki kala. Ezalaki kala. Na pompo ya lelo. Tozolongola bilamba ya sheke. Tozolongola bilamba ya bolini. Na kombo na Yesu Kristo. Ozosambela ozolongola. Ozosambela ozolongwa. Ozosambela ozolongwa. Ozosambela ozolongwa. Elamba nyonso. Elamba nyonso. Oyo balakisa yo. Oyo balakisa yo. Osambela ozolongola yango. Osambela ozolongola yango. Mata. Elamba maladi ezolongwa. Elamba kisi ezolongwa. Elamba bokisi ezolongwa. Osambela ezolongwa. Osambela ezolongwa. Na kombo na Yesu Kristo. Kanda kolongola. Kanda kolongola. Elamba nyonso. Elamba nyonso. Oyo balakisa yo. Oyo balakisa libota na yo. Osambela olongola yo. Osambela olongola yo. Osambela olongola yo. Osambela olongola yo. Mata. Osambela olongola yo. Osambela olongola yo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Osambela olongola. Osambela olongola. Na kombo na Yesu Kristo. Mata. Elamba nyonso. Oyo balakisa yo. Oyo balakisa bana na yo. Oyo balakisa na libota na yo. Naosambela na olongola ngo. Naosambela na olongola ngo. Onoke. Tama boko likolo. Jésus-Christ. Ndoki nyonso. Nayeba ye te. Atikaka vi na nga te. Atikaka vi ya libota na nga te. Ezala za nani. Na pokwa ya lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Nazobwakela ye moto. Azwa maladi ya liboma. Akoma liboma. Envoyé
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ndokilioso. Shaki buku. Asale la kanga makita. Asale la kabana nanga makita. Asale la kalibota nanga makita. Na yeba yete. Nazobua ke na yemboto. Nazo tumbaye na moto. Moto nzabe tumbaye. Soka confessa bita. Soka confessa te makile si la kufa. Envoyez. 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 Bandako bwa kaboto boto. Ozo sambe lezo bwa kaboto. Ozo sambe lezo bwa kaboto. Moto. Jésus-Christ. Nous avons un mot et là pour nous, on a foutu au pango. On a fait un gâteau. On a fait un gâteau.
nanga nazopwete na moto ezozika na moto envoyé nabakotinda moto ezosambe ezotinda moto Kende koyebisa siko nzambe osimbi action de grâce na maboko zala prophète à vie na yo zala prophète à bana na yo zala prophète à libota na yo yebisa nzambe na vie na nga soko banda janvier ti lelo 8e mois oyo nyonso na lukaka esimbaka te lelo oyo yango ezosimba nzambe na 5 mois oyo etikali na 4 mois oyo etikali potokota 2027 parmi bato bopambwama nga mpe naza na 4 parmi bato botombwama bana na nga baza na 4 parmi bato bobika na malade libota na nga mpe eza na 4 parmi bato oyo bandoki bakufa na mabota na bango libota na nga mpe eza na 4 banda koprofetize tia maloba sambela ozosambela ozotia maloba ozosambela otia maloba banda koprofetize